Si pas toi qui n'es pas au hasard, les amours qui l'on a ceux qui a ça le oui, qui dira non. L'on a ya ça pour nous, à l'objet pour nous tunaye, à ça la neba mandan d'Indiani, pour la tinete, mboka abin saba, mboka na ye na mou. Zamba tineki bang, abin samboka. Oui, oloko oyo, parce que nzamba ba organisation, nzamba za organisation. Et loko oyo zo ba nzamba lobi, batika mutu na sa ponya kendika bon. Soki toye na physique ba benga on. Glissement. Kasi yango wana non nzamba s'est préparé andimi ke bosala élection loboko na nzambe ata na ndenge tokosola nomoni ozomona ke loboko na nzambe ezambe likolo ya Kongo loboko na nzambe likolo ya Kongo esili te ezali mais soki ezali ke bato basali lolenge na bango tika koyeba ke Kongo ekozonga koleka ndenge tozalaka na colonisation ya milele. Bayo ngo bakebisa ko nyonso nzamba pesa biso na Congo ekokata na kaka soki président Félix alekite soki basali na nde kasi lelo lobi yango Congo ekozonga lisusu na soki pato soki baboyi koyoka ke président Félix aleka Congo ekozonga la colonisation donc pona ye moko Congo ekozonga la colonisation pona ye moko teza na pona yo na pona bango na pona ngai na nini kwete mboka pourquoi tango nzamba zolobela nga yebisa Félix a dédié mboka pona ni botelemela kati ya ko dédié mboka pourquoi toboyi wena bo mboka bapesa na maboko na nzambe siko nzambe akomi ko sala oyo yani nzambe wana alobi boye alobi ke akopesa bokonzi asa yebisi de fin Etienne Tshisekedi ke yo kotikala kozwa bokonzi te ayinanga ya inya melingi yo kozwaka te bato nyonso ozoloja bazolia mbongo nonga opimela nga ata kokapamba o nalobaka nanga makambo no malamu okotikala kozwa bokonzi te tina mokolo kokende lilita abi bon saba ngai so nazwi bokonzi te yo nanya oyebani ngabi nzamba alobi kasi na kati na libumu na yo na kati ya bana na yo nzamba kotelemisa mosali moko ya nzambe ko ya kopesa bokonzi ya mboko aleske bango yebi politiki yebi politiki nzamba za papa Tshisekedi aloba ke na bana mutayebi politique azate bayebi politiki neti yete ye lui il était expert non na politique okay pona ye mutu mususu ayebi politiki azate kaka ye Shalom et bonjour peuple de Dieu, vous tous qui êtes branchés en ce moment, vous nous suivez, nous vous disons bienvenue chez Nazaréen, la vôtre, la princesse Maman Tiffany Moka, vous savez que je suis la princesse de l'Éternel. Je suis très contente en ces jours dont je reçois la servante de Dieu, Maman Liliane Esther. C'est elle mon invitée spéciale du jour dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Derrière la caméra, c'est Jean Sintumba. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Vraiment, on a cinq nabino, tobengana. Juste après cet élément que vont balancer la régie, qui se tient par la main de Nikis, le mari d'autrui Mobalabatou. Et on se retrouve tout juste après. Tozo beta awa makamwanzam. Benga batu poete tolanda. Abonnez-vous massivement. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Et ces cantiques, j'ai dédié ces cantiques à Papa Guy Labala et la famille Labala depuis l'Afrique du Sud. Famille Pesangandoï, Tiffany Labala Zoé. Que le Seigneur te bénisse aussi à ma sœur Mekab depuis les Issa, mais ces derniers temps, elle est ici à Kinshasa, là où elle passe ses vacances. Hein? God bless you. Aussi à la magistrature Autozonga, Lubumbashi, Ndeko de moi, Flantinga. God bless. Régie avant. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu. Pesa
pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ça c'est la puissance et la présence de l'Éternel qui parle. Le Congo, si le Congo s'éteint aujourd'hui, toute l'Afrique entre dans le temps plus que colonial. Ça, c'est le Congo. Voilà. Voilà, Congo est dans le centre. Mais maman, mingi, tozo ko tuna pona nini. Congo, tant de prophéties, tant de prières, mais rien ne marche. Moi, je dirais que le Congo, ça marche. Ce sont les Congolais qui ne voient pas que ça marche. Comment ils ne voient pas? Parce que beaucoup sont en train, dans cette corruption-là et tout. Quand un enfant est né, il doit marcher, non? Il doit d'abord courpier et puis après, il marche. Bon, un enfant doit marcher lentement, lentement. Le Congo, les Congolais ne voient pas que ça marchait. Mais en dehors du Congo, les Africains voient que les Congos sont bien. Je venais de parcourir ici le pays, même en dehors de l'Afrique, même en dehors du pays. Tout le monde dit que les Congolais sont bien. Les Congolais sont bien, les Congolais mangent bien. Moi, je veux aller au Congo. Maman, moi, je veux aller visiter le Congo parce que les Congolais, regardez comment ils mangent. Au lieu de manger le pain avec quelqu'un, les Congolais mangent bien. Ce sont les Congolais, ce sont des Congolais. Mais les Congolais eux-mêmes, comme ils n'ont pas encore arrivé là où leur soif, nzala na bango posa na bango, là où tondaka, simbi na noté. Mais maman, la prière autre chose à non, ya Congo, nzamba alubu. Mais Congo utambolati, bitumbe zali mais nzamba zotelemisa. Bitumba neti. Nana kotsa que non prière ngom. Nzamba ga e moromo nanya okotsa. Vous en avez proposé que ote.
tes gouvernements, bon, moi je veux dire ceci. Il ne faut pas entrer dans les choses que Batubazako dirigeait. Est-ce que Dieu a dit? Alors là, moi je n'entre pas. Hein? Il ne faut pas m'imposer la chose. Donnez-moi le temps, donnez-moi le sujet, n'a qu'un de bon de là. Si le Saint-Esprit me parle que oui, vous pouvez le faire. Mais en avance, le Seigneur me parle. Quand on bon de le mboka na yo, parce qu'il y aura ça. Tu es venu la fois passée, tu m'as trouvé ici, non? Moi, aussi li. Alors, toza kakawana, tozo koba, parce que na mboka na mo pepe moko ezali. Mo pepe o ezali ko ya pona tina ete, et déstabiliser ce que Dieu avait fait. Comme quoi? Zamba lobaki que élection est kozalate. Mais ce qui m'a forcé, nga na lola na sina poni mutu. Mutu na kosala na ye autant de mandats. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. À l'époque de Joseph Kabila, dans maman, il y a eu l'élection. Le Seigneur avait dit que l'élection est kozalate. Tu ne t'as aucun représentant ça va propagande. Non. Le Seigneur a dit ceci. Ce qui va forcer. Au moins, en 2016, na la drapeau na l'équipe Boswabato, nzamba lobi, élection kozalate, nzalakate, mais nzamba lobi bon. Élection kozalate na 2016, 2017. Mais 2018, ata bosali ndeni bokoma na 2020. Message bazana ngote. Oye bien. Christian Le Sokoy, azango. Et Tambola, il pas président Joseph Kabila. Ma directeur à cabinet na bazanango. À l'époque, Beyassi m'a répondu, Nazan a réponse, je me rappelle, Nazan a réponse à la présidence. Quand on va faire ça, papier. Voilà. Le Seigneur a dit 2018. Bah, pourquoi on a 2020? 2018, 2020, un mouvement autre commence. Dites à Joseph Kabila. C'est pour cela que tu as vu le message, on a qu'à faire ça. 5 ans à Mago. C'est un message Yango Nzamba lobby que Yango Eboye sa président Joseph Kabila, ancien Alonga, il était président. 2017 au mois de février. Tu sais que tu as été au couf. Une semaine après, n'a qu'à couper ça un message Nzamba lobby. Ce qui beaucoup ça la Yangote. Le Seigneur m'a envoyé même à la télévision n'a qu'à couper la chaîne na YouTube ya mwana Congo Miki. Na legi na canal Kin. Okay. Na koloba ete pona koloba ke Nzambe alobi ke mukonzi msusu mtu akoloba akozwa nani baza ko imposer na mukonzi yango nani na iso memona Tshisekedi message yango sengwa signé lokwa sengwa signé lokwa topesi président oyaza en place Joseph Kabila. C'est qu'on a beaucoup de base, il y a un vieux. Maman, est-ce que ça y est, signal, maman, je sais pour mon époque. Famille wana maudite, la famille maudite, une famille maudite. Bah, koki kozwa bokonzi tevi na bango mobimba. Na yebisi que cette fois ici nzambo ya sebisanga na kufa mbala mibana. Apesa kami sundoto mobimba, Nzambe wana alobi boye. Alobi ke akopesa bokonzi. Asa yebisi de fin Etienne Tshisekedi ke yo kotika la kozwa bokonzi te. Ayinanga ya inya lengi. Yo kozwa kate. Batu nyonso zo loja bazo yambongo nga opimela ngata koka pamba o na lobaka na makambo no malamu. Okotika la kozwa bokonzi te tina mokolo kokende lilita. Abi bon ça va. Ngai so na zibo konzite yo nanya oyeba ngabi Nzamba lobi kasi na kati na libumu na kati ya bana na yo Nzamba ko telebisa musali moko ya Nzambe ko ya kopesa bokonzi ya mboko alesi bango yebi politique Nzamba sana Papa Tshisekedi aloba ke na bana mutayebi politique azate ba yebi politique net yete ye lui il était expert non na politique. Okay. Pour na yé mutu msusu ayebi politique azate kaka yi. Alors c'était ça.
Donc, comme une étape où maman Liliane, prophétesse, servante de Dieu, face à la prophétie, yo olobaki, ozomonake, oéchoué, ozomonake, okomi nesika yango, to monike, moko ekokisama, to nani ekokisama te ekokisama. Nzamba zoloko. Ma prophétie est belle, déjà ya kokokisama. Ya makambo visite matériel, eza ya kokokisama, ezokende kokokisama. Nazozongela koloba. Le Seigneur a dit, Nzamba lobi nasi na sali élection, na poni mutu ona tiwana. Na 2023, eza na 2020. L'élection est kozala te na 2023. Kasi soki ba forcer ke basala élection, ngai nzambe na kazi na élection tosala bingo la fois passée za. Ngai nzambe na lola na sina sala élection na podium. Oyo na pesi manda. Soki asali yango, soki akosala ba manda onga na pesi ye. Nde boye. Élection ya bato kosala nzamba sa poni. Na yebisa ki. Oloba ke nzambe aponi président Félix. Na mandat ou abatisé sous deuxième mandat, mais on sait ba mandat belé. Sans élection, on va dans les cas bon, élection est là na honte. Est-ce que nous avons une élection ya bonzambe ezali? Élection eza ya bon. Le Seigneur a parlé. Alors ils sont qui va forcer que basa la élection. Et talinga nzambe te ponga na sina poni na. Non, maman il y a pardon. Comme m'a chez bon. Donc nzambe ayeko longola makambo ya élection lorsque président Félix a retenu beaucoup. Dans l'élection na Congo ezali. Pour la 2018 oloba ke yende nzamba lobya koleka. Dans le cas ya leki nzamba mo yo boma élection eza chuté na Congo. Ce n'est pas que nzamba bomi. Et bon on attend il y a président Joseph Kabila. Le président ancien président. Na 2013 na lati ba drapeau na nzoto wala leki ba pesi na ba media kili na leki koloba ke élection ezalité na 2016. 2017 élection est kozala te. Kasi na 2018 boko comme en 2020 te. 2018 na soupe 2019 élection esalemi pe beaucoup changement ya boko nzeye. Awa ezalaki na ezali Tshisekedi te. Nde yango wana leur wana tant ngana zo bimisa message soki na ke komona défunt personne me repose en paix défunt Etienne akoloba nga makambo yo olobaki na ba TV na landaki yango kaka yo moto ya akoloba o nga na kozwa bokonzi te kaka yo moto ozokende oloba nzambe alongi élection eza te sikoyo nga na koboya koloba o nzambe alobi alobaki oyo nzambe alobaki yango wana esalemaki continue koloba lokola bato bazali koforce bato baza kokanisa te Tshisekedi ya koboya élection Tshisekedi ya kobafuwe élection parce que nzambe asalobi na ye parce que nzambe asalobi na ye non mama tika tosala ndenge bango balobi lokola lola asi andimi lokola lola ye alobi tosala ndenge bato bazali koloba kasi lola asatie mokolo to alobi ete Tshisekedi yana alobi soki lelo bofwana prophétie na yo mais soki lelo oyo ye na prophétie sika par rapport à prophétie mosusu ke nzambe alobi asa poni mutu na ye apesi sous deuxième mandat ti ba mandat mosusu zaza ti moko ayebi basa omema mutu ne moko aponi alors so esalamiki na élection oponga na yamba bato na baplateau ya moto alobi boye soki moku abimi te na kati bible nalongwe paster te wana eza ba paster kaka soki esali ke nzambe aponaki président Félix ye lobi ke soki bakosala basala ya bango bavote mpo moto asalisi vote organisation ya CENI sous mandat ya président Félix nalingi koloba ke po peuple te moto atindiki na makasi ye asali donc moto aotelemela prophétie na yo moto ya liboso eza kaka président ye moko atelemeli yango te alobi bien auti koloba mama nzambe asa aponi alobi ya ye mais oyoki makambo baza koloba na baoccidentaux ke tozosala mpona ntina kosala te élection ezala te
oyoki makambo Amerika aza koloba calendrier ebimi te bazosala na nko bazosala boye na boye tosala kaka bango moko siko bakomi koboye. Alors tika tokende ndenge bango baza kolinga oyo eza mokili lola soki asa alobi oui qui dira non lola ye asa aponi alobi aponi mutu na ye asala ne bamanga ndenge alingi mpo na tina ete mboka abimisa mboka na ye na moyi nzambe atindaki mbangu abimisa mboka oyebi oloko oyo parce que nzambe ba organisation nzambe aza organisaka eloko oyo ozolobaki nzambe alobi batika mutu nasa poni akende ka bongo soki toye na wana physique oyo babenga wana glissement kasi yango wana kasi yango wana donc nzambe ase préparé andimi ke bosala élection loboko na nzambe ata na ndenge tokosola noboyi ozomona ke loboko na nzambe eza likolo ya Kongo loboko na nzambe likolo ya Kongo esili te ezali mais soki ezali ke bato basali lolenge na bango tika koyeba ke Kongo ekozonga koleka ndenge tozalaka na colonisation ya mindele ezonga nde kasi nazongisa nga donc pardon s'il vous plaît maman s'il vous plaît comme na monter bayo ngo bakebisako nyonso nzambe apesa biso na Congo ekokata na kaka soki président Félix aleki te soki basali na nini kasi elo olobi yango ya Congo ekozonga lisusu na soki bato soki baboyi koyoka ke président Félix aleka Congo ekozonga la colonisation donc mpo na ye moko Congo ekozonga la colonisation na ye moko eza na mpo na yo na mpo na bango na mpo na ngai na nini po ete mboka pourquoi ntango nzambe azolobela nga yebisa Félix adedie mboka mpo na nini botelemelaka te akodedie mboka pourquoi toboyi boye na boye mboka bapesa na maboko na nzambe sikoyo nzambe akomi kosala oyo ye alingi soki bato baboyi est-ce que yo eza servant de Dieu te oui mama nangi natuna motuna nzambe aloba na Moïse ke ozobimisa peuple na nga na bowumbu boye pardon yana alobi te yango elopoli omoni deja okwei oso okwei Moïse ayaki abimisi toboyi te président Félix akozala na kati ya mabongisami ya nzambe ndenge alobelaki abimisa peuple ya Israël mais kaka nzambe wana ayaki kotya ye ke omonaka na te yo so obimisi suka a yango nzambe na Congo aza na Josué te kaka président Félix wana nayoki elobeli wana nayoki yango Moïse tango abimisaki bana Israeli yango ete bazwa mibeko bavandi na zamba bakatisi mai esi nyonso wana eza baparametre Félix auti kobanda président Félix auti kobanda mosala oyo botiaki ye ndenge bino moko boyebi ndenge nini ezalaki opesa mosala libre lokola azosalela bato yo nde ezolobake nga nazoloba oyo nzambe alobi yango nga nazoyebisa oyo nzambe alobi mais ntango oyokaka ndenge bato balobana ndenge nanga uti olobake bapesa président Félix Bokonzi ndenge oyokaka te na baboyi olobaki eza prophétie ndenge oyokaka nde bato mosusu balobaka bananga azalaki président Seni alobi ke bapesa ye azalaki candidat présidentiel nayokaki aoke aza candidat président de la totikana te ane ote akimai na ye déjà ki exil ndenge oyoka yango oyoka confusion te esala osoni te ke yo oloba nzambe me bato balobaka bango ke biso batopesa mais problème eza te yaya nani akela moto nzambe te ntango nga nakomi message oyo ya kokende pesa bapesa président Joseph Kabila epai ya Senko bapesi yango na Néhémie Mwilani na 2017 minoko nyonso ezoloba wana ezaki yake bopesa président Kabila message oyo ase préparer abima apesa mwana Tshisekedi lero wana message wana yo yoka yango te omona yango te sikoyo même soki bato balobi ke bapesa ye mpe nzambe aimposaki Kabila ke apesa mwana Tshisekedi na tuni na mama ntango ozonga epa nzambe ozobondela nzambe mpona président Félix na makambo osepela nango te ozobondela nzambe la mosusu par exemple nzambe esunga Tiffany asalala mosusu boye asalala mosusu boye mpo bo azosala yango te yo obondela nzambe mpona président Félix na makambo neti nini oyo omonake esepelisaka yo te me ye asala yango wana yo ifo oyebisa nga makambo nini oyo asalaka oyo ezosepelisa te parce
moi je me limite wapi epai nzamba ayebisi ngai na epai aza koconduire. C'est ça le Saint-Esprit. Makambo ya Saint-Esprit kokende au-delà te. Wana okomi en dehors ya nzambe. Okomi en dehors ya. Est-ce que vous dites que la profondeur appelle la profondeur? Oui. La hauteur appelle aussi la hauteur. Est-ce que nous avons même la profondeur? Kota kaka. yokotisanga na profondeur oyo omoni ke azokoka te wana te nga na bite ka okoka te nga na tuni yo eza nono soutenamo na prière te nzambe na bite ka okoka te akondelaka na ngai epai yo ozokoka te yo na nzambe nde boyebani te nga nazotuna mituna mama mlinia yo saso bango motuna mituna pasi okomaka bo ya pasi ndeni soki kaka te nzambe batela Félix nzambe sunga président Félix lipai ye akoki te yokoka je peux prier comme ça neti babilo neti bipai oyo azosala bapromese neti ebele azokokisa te obondela ona nzambe te kolo nini ezozala na président na biso olobaki na biso okoki koyebisa nga lokwa bapromese nini ah mama Liliane osoma bon yo ozala no mpe yango na Nigeria mpo baloba congolais de père et de mère yo na mosu mpo lokola ozala no nigérien okenda no obala te mpo so ozoyeba makambo ya congo te se koza esu congolais te po un congolais de père et de mère fo ayeba bapromese tout basali na même livre ekomi 260 quelques promesses oyo président de la république asali mais ezokokisa ose koyebi na biso koza des pères et de mères. Des pères et de mères, c'est moi. Oh, mon Nzambe, c'est ce que je voulais te demander. Nzambe a pêché aux missions. Il y a de la peau. Nzambe a pêché aux missions pour le président de la République Mboka. Voilà. D'accord. Alors, ce que Ozolandela beaucoup d'idées pour soutenir la prière, Ozolandela ba discours na po tchanga ngona prière ba promesse apesi esengeli mama bablo foko tela ngoma bondeli yangwala ke na koti ma bondeli nzambe sungale ta promesse na otola na discours président lobi ekokisama est-ce que zo apeta wana na bondela dans l'ensemble de tout ce que le président est en train de promettre dans l'ensemble surtout de tout ce que le Seigneur a mis dans son chemin pour ekokisama kwa sala on nzamba tie na kati ya bomoi na ye na nzela na ye na mandat oyo akozwa soki nzambe na nkengo atamboli na ye apesi bomoi oyo nzambe akotia po akokisa ekende kokokisama mama eza na makambo mosusu eza na makambo mosusu oyo nzambe alobi ke ekokokisama te na 2023 mais na 2025 ekokisama wana eza na plan na nzambe. Alors, le coup de l'Anzamba, il y a avant pour 20 ans. Le Seigneur m'a dit, moi, je suis mobimba. Oh, mon côté à tambo la calibosa ma canisse n'angai. On a tourné ça, on a fait un voyage au Sika. Aïe, c'est un bio, mon nom, tout à Sika, on a aimé, on a aimé. Kokota kuna. Kokota na mutu kawana te. Kende kota na mutu kawana nzamba zoli ndala kende kota ya mu postol moko ko mutu ka kala mutu ka nzamba gi kota kuna okokoma kana nga okota juzo ngishasa mais mutu ka oyo zoli ndala ye na ngosika na sachet ya mutu tel directeur ya société tel kokota te na telemi na tuni nzambe batu nyonso batumisi na kotikala nzambe na kozalaka nzambe mutu moko te eza na bikelamu ezala wapi mutu moko te atambolaka likolo ya makanisi na ngai nga nzambe mutu natambolaka likolo ya makanisi ya bato nakomisi nzambe esili topamboli ye po ye azali nzambe bikamo na bonzambe netalisama nzambe alobiki apesi Félix Tshisekedi mboka nzambe alobiki Tshisekedi azongisa mboka epai na ye atya tembe te président Félix akamati mboka azongisela nzambe président Félix aze kosala ba promesse selon ndenge aza komonela. La Bible me dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit et c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Président Félix alobi bo alobaki bo soki na mandat oyoyo oba azaki na yango asilisi guerre te na est c'est qu'a échoué. Soki asilisi guerre te me bopesa ye mandat mosusu asala te lobi bo na lobi boye ba mama ye moko mtalobi ete ke
soki alongi guerre ya est na mandat opesaki ya liboso avant topesa nano nalingi oraisonne maloba oyo alobaka yoka pardon parce que oyebi ke biso toya baafricain baloba batosaka maloba mowei soki totosaka maloba mowei po moto aza vivant aza conscient lobi maloba na bongo ndenge totosaka maloba na yesu te bino baafricain te ngai naotuna maloba ya yesu te naotuna maloba ya président félix alobaki ke soki na manda oyo asilisi guerre ya est te seka échoué est ce que ozondima ke aéchoué mpo guerre esili te ngai naza kondima te ke aéchoué parce que nzambe oyo apakolaka ye mafuta na loboko na nga aéchoué te nzambe ayebisi ngai te ke aéchoué nzambe ayebisi ngai ke aza kocontinue lokola aza kocontinue guerre ekosila te nalobi ke kocontinue ya likambo te balobi ke moto mosu akoéchoué abandeli na ye yango nazoloba eza maloba na ye moko wana à sa place, moi je ne peux pas répondre. C'est lui qui peut répondre, c'est lui. Mais nga naza koloba. Qu'est-ce que réponse? Sa réponse na lobi boyi. Liboso na nzambe yaza ko continuer. Lokola yazo sala akosi sa guerre. C'est tout ce que je peux dire. Lokola yaza li ko continuer musala guerre ekosi. C'est tout ce que je peux dire. Lorsque le président Félix Azalaki opposant à l'Obara Boye en 2018, que l'élection sur les années il y a des salami élection exacte avant que soit élection exacte va vidéo ezali que Joseph Kabila pa ozala te parce que lelo président Félix a memi mboka na élection au bato ba sepe na soki élection ezati mutu msusu pa telema alobaki président Félix mpe ozala te esaloni maman makambo oyo ozoloba wana eza makambo ya baopposant na bato baza en pouvoir. Celui qui est au pouvoir peut diriger tel qu'il veut. Mutu aza opposant akoloba makambo ndenge balobaka nalandaka mwana moko aboye oyo azala mato boye wana kombona soki nani azali kotambola na amilobaka ye moko lamuka so quelque chose comme ça abimisaka bainsanité na monoko alobaka abomaka akundaka asalaka boye est-ce que esalemelaka motu non. Alors mutu oyo azali kokamba nde mutu ayebi kotenini mutuka na ye kende telemi oyo aza libanda opposant akoloba ndenge makanisi na ye ezokotinda ye ke aloba parce que ye mpe aza na posa ya kozwa to aza na posa eloko etambola boye esala boye mais mutu aza na volant nde ayebi ndenge nini aza kotambwisa train na ye epai wapi yako azali kobenda mpo atelemisa bord eza biloko mibale différent. L'opposant ne conduit pas le pays. Celui qui conduit, c'est celui qui est en pouvoir. Maintenant, oh yaza en pouvoir. Là, il y a une place ni a kende hotel misayango pour na tinete atala eloko ni neza de raimeza ou bien il y a quoi comme ça on a s'avancer. Voilà. Ce que le président Félix a eu au nom de la paix, je pense qu'il a démissionné, n'a rien à déposer. Mais au nom de la paix, je veux que nous quand élection a déposé, pour la toquer dans quatre dialogue, na déposer là. Yo comme on déception, to prophétie na ko kisamité. Comment on va siffler? On a déception, manque de réalisation à prophétie, to président Félix a terminé volontairement. Maman, Nzambe mutu akondizaka mutu. Nzambe mutu atiaki force kati na président Félix. Soki Nzambe alobi na ye ketika. Dieu parle tantôt d'une manière. Par rapport à prophétie na yo ne na otuna. Pour lobi Nzambe ayebisi yo bo. Que soki président Félix a passé déjà mandat mususu. Moi ça prophétie na yo. So bato moki ba osala na ndenge na ba Nzambe abi déjà pour. So ye mo ko na bo moto président Félix a dit ah non. Na ndenge na makele te na ko na makele te na zo démissionner na nga na tika mboka na kimi ya ndenge président Kabila pa ah non na ke ndenge bato bando canceller ok une élection nga na ozala na ngati yo ekosala yo ndenge omona na déception te que prophétie na ekokisami te to président Félix na termine volontaire. Mais maman, président Félix pour le moment yende mutu azali na mampinga yende mutu azali kotambwisa bord.
soki ya moni ke gare oyo nga na koki na kiti ça c'est lui et ça sonne pas là non pas na ngai ou bien pas nzambe te pone ngo zolo bakenza même non ekozala soni ni pa na ngai ni pa na nzambe ekozala ye moko président Félix na nzambe nga na yebisi ainsi dit l'Éternel soki mo yebisaki yango maman nalobi bo omoni na ndenge tozolo na minute oyo tozolo eza na une sœur sœur oyo atémoigné makambo ebele oyo nzambe asaleli ye sœur wana tobimisaka ye na mbeto hôpital alingi abota ana mapasa na libulu tozobimisa ye nzambe alobi soki batie ye mbeli akufa tala ndenge eza boye tochange ata 3 hôpital bokende bozwa ye nzambe alobi boye boya na yawo mwasi ya bato boya na yawo eboyina bomani na ye nzambe alobaki toye na ye tobondela ale bokende na hôpital kuna bakomi kuna boye tosololi sili corps médical baperfuse ye so baperfuse ye akobota dans 5 minutes ake kuna abote lelo nalingi nayebi soki il y a pas d'incrédule comme cette femme là lelo mwasi wana nzambe ayebisi ye il y a 3 mois maman mpasi na kati ya ndako na yo tala eloko boye ezoya eske ozomona yango eloko boye eza ya kotelema liboso na nzambe bato batelemi liboso na nzambe mama aloba kaka bongo mama bondela kaka te mama yaka na bana no telema liboso na nzambe ya un danger tala dimanche kuna nzambe alobelaki ye ayebisi ye tala ntango azongi nanga mama nanga mbaloyo mardi nazawa ngai nakoya lendi te nakoya lelo te loko bozo continuer na équipe oyo babima te ngai nakokota ntango ake mardi abafue na ye le mercredi mwana auti classe ya 10 ans auti classe soki aliaki soki alie te akoti ake kolala bake kotouche ye na 15 heures mwana ngo bazolamwisa ye baninga asala na bango répétition soki nini azolamuka na ye te azopema me azoloba te bakei ayoki soni ya komema mwana ne wana na nga bakoya na ye aleki na ye na hôpital akei bayebisi ye batia ye batie bomboni bamema ye boye soins intensifs soins bake na ye mwana ngo akufaka te akufi eske nzambe alobelaki ye te nzambe alobeli ye alingi ne kosala te akosala ndenge ya moni asali ndenge amoni ntango asi akomi kuna asali 3 jours ndaye kobenga alo mama ayo basonya obenga ngakutu vraiment ngakutu akila faute ngai naza sentinelle mama naza sentinelle nga na koloba porte efongwami na kati na lobi na moni oyo ezoleka libanda na lobi makambo na nga esileli wana nga na koloba oyo nzambe alobi tokontinue kobondela po ete ekokisama soki yo mutu nzambe alobeli oboyi kosala bale tikali na kana yo nga na tikali kaka sentinelle naza posana tuno prophétesse est-ce que 2 personnes déjà pour nzambe alobela déjà pour ba délai na tuna solo ba 2 personnes déjà nzambe alobela pour ba nzambe alobela nini pour na ndeko kadima o aza na seni na onzo message n'était ndeko kadima président seni ouais asali boni tena tout ça même chose prophétie o yebisa ya avant élection le 20 na yebisa soni aza candidat député te azali président seni sikoyo nayebisa ye lisusu nini ndeko kadima aza na poste place oyo batie ye mpo na ntina na asala mosala ya mboka ndeko kadima amibatela ndeko kadima azala protégé par la grande main de l'Éternel mpo na ntina ete bato ya misu boye basala ye soki ndenge nini te protection na nzambe eza likolo na ye biso tokobondela esili tosuki wana olobi nete ndeko kadima aloba vérité na makambo asala mais ndeko kadima aza wana ndeko kadima aza wana ayebi ke esengeli asala élection moko transparente aloba busembo liboso ya nzambe mpe liboso na bato nzambe bakandida bazalaki ebele te pourkui nzambe apermetaki kaka katumbi ndeko katumbi Moïse ma soeur pour le moment na ndenge tozoloba boye ndeko katumbi soki nzambe alobi likambo na ye ya ndenge nini yake azala premier ministre akozala bourgmestre te ndeko katumbi
na kobondela Nzambe azalaki kolakisa biso ka batia croix photo na ye babimisi batia croix tomoni makambo ya koyebisa ye te Pardon. soki baforce Maman, omoni photo de Katumbi babimisa batia en croix ya rouge. C'est qu'on rejoindre prophétie ndeko pasteur Roland Dalla lobaki ke na coup ya élection président moko donc na ba candidat président moko akufa. Non, croix. C'est quoi l'élection? Non. Croix est là qui se va supprimer moto, on l'a supprimé. Aza supprimé. Pour le moment, tout le monde président Katumbi, gouverneur Katumbi, tout le monde est président Yamboka T. Ce qui va couper ça yamona makasi andimate c'est pas le moment. Andimate c'est pas le moment. Wananga mtu na bakisi. Mais tout le monde qui va photo na ye mingi. Batia en croix. Ce soit bien honnête maman Samela pour na ba photo na batia croix ça. Mais ndeko na ngai. Likambo nini nga nazali église au milieu du village. Na kokende na sololi na ndeko. Oyo nzamba kolobela nga na lobeli ye ndeko eske okokende mabolongo to bondela okokondima to sambela na kosambela pona eske aza ennemi na nga te na lobi na ne batia photo ne croix na ne ondika ndima te soki abengi nga na kokende kaka to sololi na ye na bondeli pona ye na so olongola photo croix te oh ndeko kolongola croix tangu so eza liwa tangu so eza na kobondela wekokisama te na kobondela croix elonga se yo na papa Rolanda lobo olu balikamneti mama kwa moi moko ndeni papa papa nani président moko c'est Rolanda lo OK nenga monaki anda élection moko tamwa na chaise roulante na ba candidat baza président moko olongwa na ye na course mais moko akufa nzamba zoloko makambo ezaka mwa mingi mais tokomi deya lelo ba Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur parle qu'un tel bâtir croix, c'est-à-dire Azad. Donc, de Katumbi bâtir croix. Azaka yemote bâtir croix. Un tel balongoli, un tel bâtir croix, un tel Azaka yemote. Bazama mingi. Il y a présent Félix André bâtir très bien. Ngai na koloba o nzamba yebisi ngai o nzamba yebisanga o azo continuer koloba. OK. Yango wana. Yake Félix, président Félix mukonzi ya mboka tomoni ke nzamba azopesa yo manda. Mususu nzamba sapona yo na lola. Batu bakondima. O continuer parce que nzamba sapona na lola. Nzamba pesi yo ba manda ya kosala. So ba congolais ba kondima okozala fleur na kati ya maboko na bango. So ba congolais ba kondima te eza pasi makasi pona Congo pe pona Afrique. Ngana zolo baloko musakoli. Comment le président Félix koleka na ba mboka basala nzambe avant élection et pendant élection. Et ça entre autres azaki na nkamba baba basimolima. Mais maman, ezoka mwisangai ba président ebele bazalaka akendeke panganga tel azalaki pa mandona tel azalaki pa wana batu balobaka te akeye pa ya nani Kimbangu Kiangani patriarche abondeli pona ye esili akendeke pa ya musali na nzambe tel abondeli yazo lukande loboko na nzambe sala eske akeko lukabunganga kisi basokola ye soki soki na kiste batuni ndingo mona kaye na sepedi makasi poete azokende koluka nzambe yango wana ti na sepedi poete azoluka nzambe na nguya protéger ye nguya oyo nzambe atia kati na yo na oyo atia kati na ngai eza ndenge moko te. La plénitude c'est différent. Okokozala na plénitude ya Saint-Esprit ya ndenge mususu nzambe azosalela yo soki tosangisi ngolo biso nyonso tobondeli mpona ntina na ye tosali kisi te. Ocomprendre? Tosali kisi te toke magie te marabu te toke kosala mosala na nzambe soki akeye pa intel babondeli mpona ye akeye pa intel babondeli bake pa intel babondeli mais ndenge ozotika na balosambo tokomokita na biso deja
tu as fait Maman Marthe, ou bien un déconaïo, dans le Sambo, bien postulé. tozobondela mpona mboka, tozobondela mpona mabota, tozobondela mpona bato nyonso, mpona famille, tozobondela nzambe na nkembo asunga. Mama Marthe soki apostule eza nango mabe te, eza malamu, akoko postule soki Etienne azalaki akoko postule na ye, mais vu son âge nayebi te ndenge nini ya kosalela yango. Na parmi ezalaka otomboli okiti na oui mais eza na âge moko oyo esengelaka mpe moto avanda mpe maka ke abanda kokende omoni bato bazalaki na parlement mikolo omonaki bango bavio bazali na parlement omonaki bango omoni ndenge bazolala pongi omoni ndenge bazokotinda ngo na bareseau sociaux. Président ye moko alobaki bapesa bajeune bokonzi alobaki yango bapona bajeune soki azwi gloire à Dieu soki azwi pete gloire à Dieu. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Étant servant de Dieu, nini ozoyebisa na bato oyo bakandidat nyonso to batiami liboso oyo bapostulaki ozoloba na bango nini? Bakandidat oyo bapostulaki présidentiel, municipal, national ou provincial bango nyonso naponi bango napusi bango liboso akiti na bokonzi na nzambe. Na présidentiel tozaka na moko oyo nzambe alobi yango wana nazoloba oyo nyonso batikali batie eliki epai na nzambe. Toute autorité vient de Dieu. Nazo répondre sous koloba bato bazali koloba même nanga même soki aye pona tina ko affaiblir peut-être makolo ya président Félix koloba ke bapesaki ye mais il a fallu azwa yango na maboko ya président ancien président Kabila pona nini po nzamba yebisaki yeke bokomela président Kabila atika. Alors ba oyo nyonso baye bokonzi eutaka pai na nzambe namoni na réseaux sociaux député provincial soki eza na manono soki eza wapi akei pa nganga bamemisi ye bakonyi bamemisi ye biloko bamandalala bakonyi na mutu na baveste na garde na polisi na nsima na munduki mpona nini mpo munene ya bakonyi oyo amemi. Quelle honte! Munene ya bakonyi mpo oyo amemi nde mpo akomema na parlement. Mais qui t'a dit ça? Bokonzi nyonso eutaka pai na nzambe mboka bapesa na maboko na nzambe bongo soki ozwi te okoloba nini. Nga nazobondela ke bakandidat député nzambe na nkembo atia maboko mpona tina ete bozwa bisika na bino oyo nyonso baza na motema ya bien mpona tina kosalela mboka. Soki ozoya na mboka bapona yo ozala na motema ya bien. Soki oza jeune vanda na ndako na yo soki nano obali te bala soki obali vanda na ndako na yo vanda bien bongisa makambo nini okobanda koloba na parlement mpo mboka ekende liboso misupai pai te kokende tala te nganga kisi apesaka motu bokonzi te bokonzi eutaka pai na nzambe. Amen. Maman, vrai ou faux? Rubrique vrai ou faux? Vrai. Te nazo totoki to banda ko tuna ba question. On répondre car vrai to faux. Ko bakisa no lo msu te po so lo bimi. OK. Vrai ou faux maman yebi ke na mboka oyo yo balobaka ke président Kabila ou azalaki président de la République du Congo et que maboko na ye ezali na makila po bato bakufaka na ba este tout ça. Est-ce que oyebi yango vrai ou faux? Ah mama nga na koyebisa yo oyo nzambe alobi mama ezaka vrai ou faux nayebi na nga te to nayoka ya vrai nayoka na ngai vrai donc vrai voilà. Parce que bato bakufa na est bato bakufa na est. Merci. Vrai ou faux oyoka yango même lorsque président Félix akota bokonzi bando mingi maboko pembe aza makila motu te na maboko. Vrai ou faux? Vrai parce que akotaka abomaki motu te. Mama olekisa pilipili te sukaka na vrai ou faux?
Vrai ou faux, malgré la présidence Kabila, na Tawana, Adam Kolomon, quand on a vidéo à président Kabila, Betty Moutmassassi, na Est, vrai ou faux? Faux, ouais, non, non, non. Vrai, na mona na vrai ou faux, président Félix P, na no mona été place à Betty Moutmassassi, quoi? Non, non, non. Chico. Vrai ou faux, ndenge guerre ya Est ya makile ezotanga tokoloba ke lelo maboko ya président Félix esebebi comme na makila. Vrai ou faux? Parce qu'il y a côté pardon, pardon. Président Kabila pas kuta guerre. Il y a pas de kabanda. La guerre wa kuta. Vrai ou faux? Le 20 sur l'élection exatée, il s'est fait que bato babundi ndenge bauto abunda dernière page du Coco, le vice-gouverneur il y avait Kinshasa, bato babundi, bato bakufi, bato batoboki bamisu. Pour ça, vous avez bien entendu. La boîte. So ça la mine est le 20, bato va se soulever, tout ça ndenge élection exatée ndenge mo tu koloba. Que l'élection exatée peuple tomboki, tout ça. Ça c'est Betami, qu'il est tanguy. Vous allez te souhaiter des ans à vous aussi. Donc, les gens qui sont présents, Félix Mutazan à pouvoir, tout le bagage, Mutazali, faux. Parce que vous avez infiltré ça. Mais l'élection, c'est batambo. Oui, maman. Vous êtes comme fanatique, mingi banoko. Bah les caca na élection tokende. Vous êtes fanatique, mingi banoko. Na classe wana ogani militaire ya solo nga na neto anda ma échec mingi na classe ya solo zoli ngo za fanatique mingi nga na za fanatique ya mtu te. Là où il y a faux je dis faux, là où il y a vrai je dis vrai. Président laki na élection quand on sa ba propagande te quand on sa na ba propagande alaki boy d'ici le 20 na ba Congo akenda la pana ba Congo courant et il y a le 17 avec kuna dans 3 jours avant les 20 donc 2 jours mais ba toi hôtel la promesse courant et ya kuna so que y était il va kokisi makambo ba été faux. Merci, ayebisi bango que dans 3 jours courant koya d'ici le 20 avant ba voter courant ekoya amena tokomi na date yango te c'était na lobby pour etikali 2 jours bokozala mpe etikali 24 heures courant eye etikali quelques heures ana face B so eyete vrai ou faux président kokisi te oui ce qui eyete c'est-à-dire kokisi te oya alaki ke d'ici le 20 so le 20 eyete c'est-à-dire kokisi te mais ça la kokisi te mais ma soeur soki sikoyo ye alobi que le 20 d'ici le 20 courant ekoya le 20 eyete donc mukana ngo ekoka maman Liliane vrai ou faux moto oyo akokisa makambo te wala kaminga akokisa te kabengaka ye lokuta vrai ou faux akozala mpe faux na lobi s'il vous plaît maman ok faux na bi président te na bi mutu nyonso to alaka mingi akokisa ne te babengaka lokuta vrai ou faux eza faux esili nango ça m'arrive à la fin ndenge omonela makambo ya mboka monela mpe makambo na bino bapaster okala mingi te awa yo olobaki nzambe atesaki oyo dodo kamba nde moto aponi mais moto mpe osola ne mingi mpo paster bravo oyo bozala ne to ya azali na ngambu ya ndeko paul olangi donc wana nde tikala omona te mpo tosalema émission dernièrement tikala omona makambo wana te mais ma soeur okamusanga parce que tosalaki na yo émission baleleki nayebi sur vision ya mois de mai 2023 ke nzambe alakisi ngai bana ya olangi que je connais pas bien badefin
namoni bana na ye mibale batelemi. Voilà vision monaki. Vision kaka place na lala kawana liboso na OK, totikelo mama. Ba pesi nga naza penga moko te naza na basali na Nzambe na mabondeli na pesi bango na mois de mai. Ba pesi nga na mutu kombo na kende kubenga ye. Na benga ye na pesi message wana. Sima ba pesi nga pe kombo mutu mususu na kende komona ye na kepe. Ba bimisi coupe du monde munena. Ba komi yango kombo. Munena. Ba tiango na se bango mibale batombola. Tango bango batomboli coupe oye komi na niveau ya genou coupe oye beti canon ekwei epanzani mike. Ngana tuni o. Kono elakisi nini? Abikende yebisa bana ya Holangi. Musala oyo bazar na yango bakoki yango nanu kovandisa yango te. Kaka coupe oyo soki bapesi bango eloko moko songolo bazwa te. Kende yebisa bango. Kaka coupe oyo talande lisiko epanzani soki bapesi bango musala sala nini te bazwa te. Na bengi mutongo yozolo bakombo. Pasteur bravo. Révérend bravo na bengi etongo mukulu yaka. Aye. Tala makamunzamba alobi. Maman oyo témoin, papa oyo témoin, toza mabondeli toko bondela vers 3h du matin. Yoka makamunzamba alobi. Atikali kotala te abibon. Siko nzamba alobi ngabi nzamba alobi ozwanga yo. Tokende te bana ya Holangi. Na yebisa ba mois de mai ya mbulo. Na yebisa bango makambo nzamba alobi. Keso ba proposer bango musala moko songolo to eloko moko na mboko bazwa te. Babomisa nanu musala oyo ba parana bango batiki bavandisa yango. Po ezokende na wana mois de mai. Mois de mai ya mbulo. Ko benga bravo tunayo. Ko benga mwasi na yo tunayo. Ko benga mama Jenny otuna, ko benga mama Laurence otuna, ko benga le maire, mama Leia, ko benga papa Alpha, ko benga mon frère na biso Francis Azawa otuna. Frère Kedo Azawa no. Batozai na bango na retraite. Bravo ayebi Singapore. Nazo ke Lubumbashi. Nazo voyage ko sala ma voyage moko na lingite batu baye bango. Mais makambo yo moni est un peu profond. Bon ça va, ngana ko duka bango na sengela yo audience ngabe nzamba lobito kende na yo. OK, ça va. Ngana zo voyager muke, je peux faire une semaine, 2 semaines na kozonga. So na zongi na komema yo kuna. Parmi ba maman otozai na bango na mabondele, il y a une enseignante de là. Même si maman ngabi pourquoi Saint-Esprit a insisté yozo makambo yo mto oyebi bana Holangi. Nzamba zongi singa suna nzela oyo tamba parana bango bazana mbomo imaka message belé oyo batakisela ngai na justice e utaka okende lomolelo na lobana. Oyo batakisela ngai na tribunal avec $120,000 ya dommage intérêt. Makambo ya bisakoli oyo. Nzamba zongi singa suli kolo makambo. Mama wana keyi amon ba secrétaire na bango apesi kombo. Secrétaire alobi no ba yebisi ye ke bazokende nanu poto yazokende soki Israël oyo azokende poto bon tango bakozonga bakobenga bakoyebisa ye babenga ngai. Ngabi bon l'essentiel nga na sali par nanga na kotikala Nzamba alobi nanga message wana comité. Kende mona pasteur mukuno nga bien. Kendo yebisa ye. Nazwi mama moko. Yapta message bi toke na yeti kuna papa ya mbingai na yebisi ye message ndenge Nzamba lobi papa lobi message munene boy est-ce que oyebisa ki yango mutu tel oyebisa ki yango bravo ngabi oui na benga ki ayaki na église na yebisi ye boy alobaki nini na yebisi ndenge bravo alobaki papa tikali kimia ti alobi me makambo oyo yozoloba ezokende na nzela na makambo oyebisa nga kala nyonso te pona nga bite eza ta Nzambe atindinga nde yango wana na ye koya epuis na bamabondeli nazobimaka te aza na ndenge ayebisaki nga nayebisi te papa okende kuna te mpo Nzambe alobi boye lokwa Nzambe alobi no bato na Nzambe ekomaka ta mosusu ozoyoka ta mosusu oyoka te me okende te na bisika ozoloba bi te
baponinga lokwa conseiller kuna mais message papa yebisa message loko lolobi na yebi ndenge nzamba alobaka na yo papa na ngai spirituel papa pasteur mukuna aseka papa Pascal oui pasteur mukuna ka moko Pascal ndenga mwana ne ya liboso parmi bana ne nyonso ti lelo bozala na relation papa na ngai so ina na nzala na ke kuna na leleli ye na beti makolo na se papa okopesa ngambo papa okopesa ngambo na futa ndabu ngaza mbongo te papa Esther bima na za na mbongo te ngana na ukende na ngalo okopesa ngambo papa okopesa ngambo ngaza mbongo te okopesa ngambo yo change ratezela abendi tiroir atanga abizwa oyo kenda oli ya oyo yaka dati boyo ya zwa mbongo ndako kende na bimibe papa nanga mwana ne ya liboso parmi oya moni ndenga zolonga na ndako ya mukio ya yebisa kabino ya chambre moko wana nga mwana ne ya liboso ayebisa aseka mobimba soki na kia vandi likolo kuna atindi mutu zoye ayena message oni oya atambola kapamba ayeni likamne zoye tya liboso kuna check it mais aseka ba wa peso ya likamsuto ya obeta na yo hein pour aseka bandima ministère à moi cité pasteur à moi ça zate yo zo ba moi za likamto na la note yo na la wana te na yela ngoli aseka na yala ngolobi po ya isanga ozo benga papa kuna pasteur na yo etanke ki papa na ngai oya mais andimaka moi ça koma mosali na pasteur te basakoli andimaka basakoli bazaka église kokamba bongo papa azaka na église oyo eza église mais na lobi ke yana kama ke bozali ka bonne relation parce que papa ado solo la mkono pour na bina kota na te to solo lango na koyebisa yo ke parmi bana ya papa nyonso oyo afukamisa ke fukama ozaki enfant adoptif photo enfant nana consacré atu consacrer ka moko alongo Lubumbashi moko alongo Chika wana ukime pasteur mukuna merci jusque là ba consacrer nga avant ye ba consacrer ye namte na pasteur mukuna mais père na ngai ya encadrement ya makambo ya molimo obine ozobeta makambo yo papa mama Liliane merci ba consacrer papa babondeli mpo na ngai omoni kala aseka baza kondima makambo ya consécration bazali kaka na makambo ya molimo oh saint esprit mais makambo ya kopakola musakoli mafuta bazalaka kondima yango te mais ntango bakei na bapaster Chingomba bapaster tele ntango bakei baja confirmer yango ke ezali bibliquement baye koconfirme yango bango makambo ya théologie ezalaka te baza kolinga makambo ya théologie te ntango biso tokei todeveloppe makambo ya théologie et tout consort wana makambo mosusu makambo ya mosuni bango bazali kuna te naye komona na 2009 ou 8 baye consacré par wana tozongela mama totika na wana jusque là na mois de mai otikala kopesa jamais bandeko baolangi message bamebi nga kuna te nayebi kuna te opesa bango message te nayebi kuna te nasenga bango numero bapesa nasengi numero na epai ya révérend nabi lokola yo oza na tante lokola nzamba saint esprit aza koinsiste pesa ngai message numero na bamoko na bango nabenga nayebisa bango ke bayamba ngai tout ça alobi na nga bon nakomena j'aimerais namema yo nga moko ke obenga nga bime tant ezoleka le Seigneur parle tant ezoleka falo benga nonga la fena benga yo ils ont qu'à rendez-vous il y a encore le temps zo rendez-vous à te pa ya na je le rendez-vous na Paul na pasteur Paul oui c'est bon zo rendez-vous parce que makambo eza en profondeur aussi on a tina musala kuna ça n'a pas son numéro na non on part avec toi parce que nga ba yebinga kuna nini nani mususu oyo balobi na nga batie bayebisenga des jours ke batie ejiba que je connais j'ai prié on nzamba alakisinga naza na posa tokende tosola na Égypte ça va tozwa rendez-vous tokolakisa yango merci beaucoup ozolo baki basuka numéro ya téléphone numéro ya téléphone soki okobenga biso na 081 eza na WhatsApp 081 50 33 805
Nous sommes arrivés à la fin, que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous massivement. Bo benga maman, na mituna bo monde qui est bo CP na yango, na bo CP na yango. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ciao. Alléluia, Hosanna, na Yahweh.